Mbote bandeko ezali ngai ndeko na bino Kamondo nazongi lisusu lelo po na kosenga toujours mbongo na ngai mbongo o nazali kosenga ngo epai ya Miraye Sali Bitali Bongo nazali kosenga na pesaka yo na 98 1998 na pesaka yo 2700 livres 2700 livres ezalaki na valeur ya $5000 et tant on appelle ça que mbongo wana ozwaki yango diku na moto oyo azalaki charger azwaka mbongo na yo kope na ndenge ezalaki et tant on appelle ça que moto na mbongo na solo lipe na yo na Kisasa oyebisi ngai ke Kamondo komitukisa te eza kope soki esimbite na kozongisela yo la moitié ya mbongo na yo et puis nasalaki yo confiance na libai naza na besoin mbongo te mais naza na besoin moto. Et l'heure n'a pas son bon wana. Une semaine après, au sali traité n'engezalaki et beti poto. Bato na basuka ki en Afrique du Sud, destination ya bato ezalaki Angleterre. Ndenge destination za en Angleterre. Tangu yo ye, oyebisi ngai nini. Naliko kota na ba détail te ya ba biloko mususu ya mike. Po na lingi na cité bato te na ko inclure na ba star na biso. Alors star na biso na pe na solo la kana ye bien. Oyo ozalaki ko salela kombo ya mouvement na ye. Na lingi te po na cité ye et puis na petiono na pesa ki mbongo na lingi pe te po na cité ye parce que na kutana na petiono pe ayebsanga pe na ndenge ko oza na manque à volonté. Alors yango na za ko senga toujours Miraye sa pesa ngai o ezali ya ngai 50% na ngai ko ya te po zongo yebisa ngai ke yo za ko bundela mboka bitumbo yo zo bundela mboka ngape na bundaka ngo na ndenge na ngai mutu nyoso tu azali na besoin ya changement na kati ya mboka na biso. Alors yoko yete po na yako intimider po na yoki olobike yo ba intimidaka yote olinga ko yeba ki derrière moi motivation na ngezo uta wapi motivation na ngeza liko uta à partir ya mbongo na ngai motivation na ngeza li 50% na ngai oyo etikala ke pai na yo yango oyo to bendana na yo na ya même ti na porte ya église na bino ya Kimbangiste na East kobosa na yango te. Donc pour que ngai na ya ko yeba ndako no so lobike depuis 98 na senga ko mbongo te eloko nini sala ke ngana ya kana ndako na Letterstone soki yo zalaki na zalaka ko senga yango te à un certain moment obungi okata ba contact lokola batiela bino ba réseau pepele ya lika au profita nango obimela na nzela lika. Mais na lingi na talisa yo ke Miraye sa soki olingi o se convertir en Dieu linga obongisa ba biso batoko yeso ke o changer bizaleli mais soki ezali po na komba donc obongwani te ko yela batu te ke o bitumba yo za ko bunda ngana za ko yo zo bunda bitumba no ngana zo senga mbongo na ngai 50% na ngai yaka pesa nga mbongo na nga totika makambo nyoso ndeko na ngai orgueil efutaka te mabe ekozala likola mabe eloko na nga na yeso ya mwana Miraye sa ngape ba intimida ngai te likola mbongo na ngai yango nazo force likolo na yo lokola yo za na eloko na ngai yebaka ke tiyo ko pesa eloko wana ndenga na kolongwa na obima na vi na yo et puis nazo ko yeso na lisese oyo soki ngai lelo na kufi yaka na bemela nga boka na fleur mais yo soko kufi avant ba boka lo fleur il faut baser la ngai na loba po na ko loba na bemena avant ba boka lo selo pawo makamna nga nepso yango wana na sukeli na yo wana soki na yo na ye na yo na media c'est parce que adresse no eyebanite numéro de téléphone na yo eyebanite soki ozali oza correct muto azo tambola sembo pesa numéro de téléphone na yo pesa adresse ndako na yo pe okomona molonga sombo oyo kobima na makambo yo ozali ko binisa ngai na suki na yo wana pona lelo. C'est ça motivation ya Kamondo oyo tunaki nga motivation na ngai yango ezo uta po oza na mbongo na ngai 50% na ngai wana yango naza nango besoin po naza ya kozanga te soko talinga nde naza bo physiquement o comprendre que muto ya zanga te naza na ngai muto oketi dilaté pe naza ko sieta na ko sieta lisusu avec farata po oyo kapena bien na ko sieta likola mbongo na ngai 50% na ko sieta na farata comme ça au monde apena que oui eza sérieux.